Nini? This man. Bategelinga chombo na Pascal te. Oh, chombo nini? Lakini sana na arena zozo wa transport mbona naki. Lakini sana no chombo. Namona kama mkazo bimela na telephone pesa. Tana no batu. Mais loko basala ngango déjà. Bategele kwangu. Na arena mona kama mutazo bimela wa père somba chombo boye na boye. Na pe esprit ya kokonga na pe telephone ezala ite. Papa, oza iPod. Ategele hapo. Ezape mbata. Leta non. Tomate zana ka to asika. Na Mais yo kala ki hapo si plastique bona ni. Esprit il la qui C'est bien airport. Et ça là. Bomeki. Mama nanga ba. Donc chombo ne ba betinga mbata chombo. Est-ce que côté a ngutu omeki yango ezo sala? Bategele kwa ngazambe na ngai. Biloko basala yango. Wapi boye ezaki wapi? Ezala na Pascal nga na telemani na bandoze la transport pona na ke parler. Na mona ka mutabimeli nga shosho wo père somba chombo. Là on veut dire combien? Na pesa $50. $50 na bimisi la boye. Ezala kutia ba $10 na pesa. Papa yo zando kisiko ya pono sona na combien? $30. Papa. Oh, bafongoli emiso. Oh, bafongoli emiso papa. Oh, bafongoli emiso. Biloko basomba ka bachombo na bato te, bazaka na bakisi. Bana bakisi. Siko ba changer stratégie, ba comme na airport. Papa yo za mystique. Zambi na ngai botala telefone batekeli ngai telefone na Victoire botala telefone na fongola boye azoyebisa ngai chana poche na poche na ya boye à quelques mètres seulement na fongola telefone boye nazomona lisusu telefone te ngai na moni telefone ya bien alakisi ngai telefone napesi ye mbongo $50 mais botala makambo nayebi te so telefone se transforme so telefone esali ndenge nini botala makambo ekomeli ngai $50 na mboko oyo zambe na ngai place aza aérobal nyata koniata onini nzambe na ngai opesi combien? onini napesaki $25 $25 ipeni awa kaka biloko ezala na Victoire. Mais yo talaki te? Otalaki te? natalaki ntango ayaki mbala liboso natali telefone boye namonaki telefone oh pardon $25 namoni telefone ezalaki bien carton mona carton na kati Nokia oh zabe na ngai ya pasi. Botikala bateke kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikala c'est H-Money ndeko papa ndeko mama yo oyo ozwami na mikili ya poto olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa c'est H-Money agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino yo pe oyo zomi awa na Kinshasa olingi otina ndeko na mbongo na mikili ya poto benga biso na numéro oza komona agence H-Money tosalaka mikolo nyonso.